pasteur, bango moko ba komi ko sala campagne ya antéchrist. Ba pasteur, eza sou bata mokilité. Et comme bango moko ba pasteur, makamba pasteur ba osala campagne on déstabiliser l'église. Bango moko ba okimisa bandimi. Mambuto ba osala ba okimisa bandimi. Donc, ba la biso que tala na ba pasteur mukamba comme la biso. Biloko biso to telemela comme ma vie privée na média. Mais ba pasteur ba la biso que faut même ma vie privée na média. Tala lelo na basali na nzambe ba komi ba youtuber. C'est pitié. Pitié. C'est pitié. Donc basali na nzambe ba komi na bango ba youtuber. Donc moni YouTube ndeza bo biso photo la ta batoje. Photo la ta batoje. Batoje pour na. Toza ba juge na ba magistrat. Ah OK. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, Mbote, Bandeko Balandi ya Top Media Télévision, Bandeko Balandi ya Sarah Télévision, Bino Bayebolingaka émission Oyo, le code de bonne conduite, voilà. Le code de bonne conduite, Yango Oyo et Bandi. Depuis le lundi, je pense, le lundi, mardi, mercredi, tout ce qui pose na émission Oyo suite, il y a Oyo Bino Boyebi, Oyo donc les Kaki, on va plus revenir sur ça. Aujourd'hui, Moussala et Bengi Bisso, encore une fois, Nakiti Pena Awa, parce que c'est la toute première fois où on a Tadingala pa na Senga ete na salana émission Awa na résidence Yassara. Je suis arrivé ici, mon koloya Libération na ye et lelo na Senga Kito sala émission à partir à Awa. Une façon, il y a Kosala Makambo Ndenge et Sengeli. Tokolu Kamoto sala ba analyse à Makambo que vous êtes ignorant, il y a Makambo peut-être. Bozo ko comprendre les tendengenini et zokoleka. Sarah Tola a promis aujourd'hui à copier Sabiso le 4 vérités. Il y a Makambu Nyon son dengenini et zokoleka par rapport à la rumeur aux alliés na ba réseaux sociaux. Par rapport à Makambo et zoko suisse abatumi tout est belé et belé et belé et belé. Alors Tadingala pas je suis là justement pour Nakosala Moussala Nandenge et Sengeli. Mais avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci. Une équipe technique.
équipe o ezo ko accompagner biso. Un grand merci na bon délite, merci pour na musala malamu. Un grand merci à papa Diego Milito parce que j'ai l'habitude de loba peut-être ni tété ces grands messieurs, mais les peut-être ngana sala ka émission na moi sina été. Un grand merci à celui que nous appelons son éminent maître Magui Makiese. Merci beaucoup maître Magui Makiese. Je te salue Adassa, bon appétit. Moi je commence déjà l'émission s'il vous plaît, ça ne sera pas possible d'entrer déjà sur les champs, donc merci, bon appétit, il faut manger calmement, voilà, nous le travail est bandit déjà. Un grand merci aussi à Maman Bijoun Ketani, merci beaucoup pour le sage conseil, Maman Bijoun Ketani, Maman Deborah Lubanda, Kiloba mère à Calgary, Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavaka Lanzinga Moussala et Bengi Bisso, toujours continuer Kosala Moussala na Bisso, elle s'appelle Yvette Mbangu. Yvette Mbangu depuis Belgique. Yvette Mbangu. Ozongi danda kuna yo. Nzamba za lokumu, nzamba za la na yo. Maman l'a dit. Mon réalisateur, ceux qui te sont sur le langage moko, te font le plateau. Bandeko Balandi, on a déjà que nous sommes avec celle qu'on appelle Sarah Tola. Maman Wikipédia, Ndengalinga Babengaye, l'influenceuse, Madame Diego Milito, Motona Succès, Mbongo Nanga Lelo, peut-être na kozwa. Donc, Nzambe Azwalokumu parce que Oyambinga Nandaku na yo, Sarah. Mbote. Obani mabe tadi. Nabani mabe na be. Mbongo no lelo ozongana na nyongono. Na peso na mbote. Mbote na yo, mbote na ba abonné ya Yesu. Pitié. Pitié. Tension. Pitié. Tension de mata. Tension pitié. Basali ne mabesu nde batali singa pitié. Toi, la réalisateur à ma case, tension de mata. Tension dans mbote na babonné ya Top Media Télévision. Mbote pe na babonné na nga tadi ngalapa. Mbote na batu nyonso tu ba olanda biso na ngonga oyo. OK. En tout cas, merci pe na yo ndenge oyambinga. Un grand merci pe na batu nyonso tu oyo ba soutenir nga de près ou de loin na ba prière physiquement, spirituellement, financièrement aussi. En tout cas, je suis vraiment reconnaissante na bino nyonso tu. Voilà. OK, merci beaucoup. Je ne voulais même pas tozonga wana mais lokola Sarah azala ouais lokolo zala na moi reconnaissance et pas ya batu. J'en profite aussi pour dire de près ou de loin ceux qui avaient insulté OP Bafinga quitté. C'est une famille, la famille reste la famille. Singa famille et Benanaka et Kabwanakate. Donc nous sommes une famille, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, je vous aime tant, Saratola. Parlons maintenant un peu de l'actualité. Oyo ezo koleka na ba internet batu ebele basengaki Sarah tozela ba analyse na yo sur cette affaire Oyo ebele bakomi komona ngo lokola ba règlement de compte situation Oyo ya papa na biso Vassilom et puis na père na ye spirituellement kuna. Quand tu regardes ça Saratola, tu te dis quoi exactement? Nini oyo ezali caché derrière babiloko wana? En tout cas, tu as dit, omoni nde tokanisaka ke basai na nzambe baza ba ange. Premièrement, baza ba ange te, ba nzambe te, ba batuluka biso. Voilà. Mais il faut bazala bateau, bazo éduquer masse. Et puis bazo éduquer masse kate, bazo éduquer biso pe lisusu spirituellement. Voilà. Donc baza bateau faut bazala ba exemplaire. OK. Nga ezo kam sangai toyebi ke mutu so azoke na église ezarabate arabiso linga moninga na ondengo milingaka. OK. Il faut kolimbisa, faut pardonner. Mais lelo na makambo tozomona pa ba pasteur na biso surtout ka pe et ça mami une église de réveil. Ba pasteur ya église de réveil bazo décevoir biso bandimi biso ba croyant. Apparemment bazo linga ba ramener communauté mobimba et bima na kati ya christianisme batu bazonga na bango na mokili. Bazo décevoir batu to éviter ça problème ni nezo lekana ni nezo komela bango peu importe il y a ba problème bazo kutana nango entre bango ba serviteurs de Dieu. Est-ce qu'ils ont mérité pardon te? Est-ce qu'ils ont senga réconciliation te? Quand les alara na ba famille so to kutani na ba problème ya ba séparation na ba famille to ke luka ba pasteur.
po tozala so toke na lete simbi te ete tolukaka basali na nzambe bavandisa bapesa solution bapia conseil. Voilà. Soki baproblème ye na musala, soki baproblème ye entre mwasi na mobali na bacouple tokimela pa bapaster. Siko lelo bapaster bino moko baproblème na bino bozokoka kogere yango te. Bazokimela yango na bozokimela yango na réseaux sociaux et puis ezozanga même pardon. Siko biso bana nzambe biso bandimi baproblème na biso tobanuke nango wapi? Point d'interrogation. C'est décevant, t'as dit. Tozo ça la ngoba analyse. Mais toye babatu combien na sima ba sujet o ba opengwate. Po muto otala so lelo mutu lora pasteur mukuna. Asali muninga ne pasteur boy. Eh, pardon, nazonga na mokili. Ata mutu azali na courage otika mabe. Aotika te po azo exemple liboso ba pasteur kutu aolimbisa te bonga. Et surtout que na communiqué na bango, ils avaient dit que basala qui déjà basenga déjà pardon, mais bien que le pardon odo banaki ko senga atikala ki ko convertir te. Donc ce qui veut dire que quelque part papa voici l'homme a senga qui pardon na onion so e banaki kolekana. Donc le pardon na ezala ki peka na place te na communauté wana ya ACK. T'as dit qu'est-ce qu'on appelle convertir? Avant Mouta senga pardon, pour senga pardon, il faut reconnaître ou convertir. Je m'explique. Na finga ki t'a dit. Pour na senga t'a dit pardon de na finga ki. Faut na reconnaître non ki na finga ki on a se convertir. Ah papa t'a dit limbisanga ndenge na finga ki yo toza batu, on okebeta ki libaku en tout cas pardonninga. Ce qu'on a ça soni. Est-ce que moi ou l'équipe pardon izalaka? Izalaka te. Tant que tu s'excuser envers you, a déjà pardon. Et là qui c'est que ami à se convertir parce que nga so na sale lo te non senga pardon te. Et puis na répondre ngo batu non quand Jésus sonné. So il na sale lo côté non sengo pardon te pour pardon non senga le ezani. Voilà. Il faut pardonner à l'accompagner à quelque chose. Si que pasteur Mukuna et pasteur Mutombo, ils ont Mutombo non? François Mutombo. François Mutombo. A sengi pardon. Parce que a reconnaître qui ne le romo ya mabe ya salaki. Yangwa senga ki pardon. Si que a sengi pardon bon dimite falaka sa sou nini o eleki pardon. C'est décevant t'as dit pour les hommes de Dieu. Ils ont comme ça makasi. Voilà, mais Sarah, aujourd'hui, vous ne voyez pas que Ekokipe Kozala ensemble wana ya Bisika Boni, Papa Mukuna a dirijaka ACK, Ekokipe Kozala na raison parce que déjà lobby était reproché, fait ébélé. Ya kofongolisa ba église na libanda ya communauté oyo communauté yebaki te déposer les actes en dehors ya communauté oyo ezali makambo ezali prohibé to ke malem à cause na raison te kofongolisa ba église église ezala ya nani ya Nzambe mais tadi soki mutu akomi na niveau ya kofongolisa ba église ebele aosala propagande nani. Mais est-ce que ça problème? Mais il fait ça na respect, na structure, na ndenge oyekoki kosalema tout en suivant le règlement et puis le statut de la communauté. C'est-à-dire à suivre té. Nyo soazo sala campagne ya Jésus-Christ de Nazareth. Alanda règlement ou pas. Ya mabeza ke bakangie na boîte omela masanga. Mais asali église mususu pour Nzambe. Sera consulta qui binote. Oui, beaucoup lobela beaucoup punir mais beaucoup humilier était, beaucoup excommunier était. Parce que abimi libanda makamba yesute, osaka makamba Nzambe. Mais asali yango peut-être hors la loi. Mais on n'a pas aussi des preuves y a quoi affirmer, on accepte quand même. Mais on n'a pas de preuves. Ozola kisake, ba peki sakiye. To asalaki hors mibeko mais tout le monde quand même baye na nka na réseaux sociaux makambo ya na réseaux sociaux so ezana ba preuve tenga na confirmation na sala ba analyse de pour et de part et d'autre pour et contre donc soki na ngambo bazolo bake na mibeko na bango to na loi na bango il fallait asola na bango rien et mon anate donc so ezaki na loi na bango to na mibeko na bango il fallait pour muta sala église mususu à consulter bango ya sali bongote eza mabe
mais pour na bango entre bango basali na nzambe eza bien pour continuer ka propagande ya Jésus-Christ de Nazareth. Boko solango eza likamu ya ko excommunier mutu te ya ko révoquer mutu te kolongola mutu te kolekele na immédiaté. Lobeza peut-être pour mususu. Voilà. Mais la angle mususu pe et cause a peu faux. Et cause a peu faux. Parce que l'église est l'église d'Anzambe. Et cause à la faune, nandengeni, parce que aujourd'hui. Mais parce que aujourd'hui déjà papa Mukuna a beaucoup fait pour que aujourd'hui papa Vassilo Mazala ndengeye azali abimisie na mokili aujourd'hui crédibilité yazanango ezali grâce à papa non mais crédibilité za grâce à papa Mukuna te poyemo papa Mukuna na crédibilité te score pesendeni. Crédibilité ba pesa ngo mutu teta di yo otambola mabe osali ba sex step osali makamno après olobake mutu wana yo pesi ngi yo pesi mutu anenga na opesa mutu crédibilité non crédibilité za yo moro etamboleli na yo oza ko se respecter oyebi ke naza pasteur naza humain naza na ba sentiment ya nzoto mais nako sala ote nako katsa ate nako dusola ate. Mais c'est là aussi jusque là makambo ya sex step wana etikala kozala confirmer te etikala ko bimapé na ba preuve te jusque là baloba ezala ba montage parce que makambo susu o ezala kana kati wana ebima ete ezala ka papa na biso avec Mukuna te donc kezape trop difficile pour na ko confirmer ngoza ndenge moko na ndenge yo lobi ya makambo o nyoso ya kana réseaux sociaux tozala kana ba réserve na ngo ya kondima ndenge pe biso pe tozala ba photo. Wana tomona ba photo, tomona ba vidéo, yango peut-être tozana moins 80% ya confirmer yango, to confirmer yango lisusu poso kazaki inosanga ke makala te. Voilà, Saratola, merci beaucoup. Tozo continuer koya wana, nous aurons que 30 petites minutes du coup, toza déjà na 13e minute to aborder deuxième aspect oyo. Coïncidence oyo et Salemi parce que biso nyonso toyebi bokeina no ya papa na biso voici l'ompoto akendaki na oyo etali na o biso nyonso toyoka ke ezaki poison. Papa wana kei a passé si c'est 10 mois si c'est 9 mois na mbetu ya hôpital oyo batu ba yebi des fois c'était trop difficile même pour na komona papa wana. Alekisi bata nyonso ya confinement ya ba souffrance ya ba nini na mboka bapaya. Il arrive à Kinshasa avant 48 heures balongoli nanu na communauté wana ya ensemble wana ya ACK o ezaka chapeauté pa papa na biso Mukuna. Et puis même avant 48 heures et bêta un autre sujet qui vient pour na koloba était papa voici l'homme a escroqué papa na biso le pasteur ici Mogisho $20,000 à tekela ye fréquence ya mopepe na ba fait oyo nyonso misato Sara lokola mutu amayele awa na zio lokola coach okoki ko analyser ngonde nini okoki ko solola ndenge nini na batu est-ce que y a un anguille sur roche na ba makambo nyonso déjà non banana ko analyser sur vidéo ba ko sala pona papa François Mutombo. Si réellement, si et seulement si, il a besoin de excommunier, il a besoin de na médiaté. Tala lelo na basali na nzambe bakomi ba YouTuber. C'est pitié. Pitié. C'est pitié. Eh, t'as dit. Donc basali na nzambe bakomi na bango ba YouTuber. Donc moni YouTube, ndeza bo biso photo la tabatoje. Photo la tabatoje. Batoje pona. Toza ba jija. Na ba magistrat. Ah OK. Pour kala, so ba ningi ba excommunier mutu. Ba aucune église ne. Est-ce que ba na besoin ba tchela biso na YouTube? Même pas. Ba basali na nzambe ba otchango na YouTube pourquoi ba politicien te? Tant ba komi na niveau oya nango na média ki bon nzambe eza nango souvent. En tout cas eza olembisa ba na nzambe. Siko mo pagano soit eu problème na mo pagano asa nini. Po ba pasteur no ba sali boy. Mo pagano sa skondeni agissement ya mo pagano. Aolela. Aluka na ta frère Wera na frère Kofi, na frère JB, na frère Fali. Je préfère. Ayoki na ta musique na bango à se consoler. Oui. Siko tala acte wana el accès déjà que
bandimi bolongwa pa na ya za suna biso te. Oh, nguya, onction, connaissance à parole. Mutape sa ngwe zanzambe. Bako arracher yango te. C'est vrai que ba encadrer qui est, ba ko encadrer, ba orienter. Mais onction oh papa François Mutombo azanango, mutape sa yango zanzambe. Orienté par papa Mukuna. Orienté par pasteur Mukuna. Siko lelo bango na bango basai na nzambe bakomo ya o régler ba compte na média. Torubenga ngoni. Oui, bo excommunié. Est-ce que ça qui importe il y a na réseaux sociaux? Point d'interrogation. Et puis avant de répondre à des questions on a tuna kiwana conférence de presse na ye papa Vassilom, il a reconnu même ata onyo so basali, même ata o ba benganinga, papa Mukuna reste mon papa pour toujours. Bravo. Na conférence de presse na ye dans la salle qui mokolo en tout cas, bravo pasteur François Mukuna. Mutombo. Mutombo, to comme on attend de la fin. OK. Jésus-Christ revient bientôt. Mais tu baba sali nzambe nabi lembo. Malgré humiliation balatisi. Malgré soni, malgré poison. Mais na suka nango azo reconnaître aza toujours papa nae. Nzambe pa linga bato bazaka reconnaissant. Alors pour nous répondre à des questions na yo. Déjà muto auti na maladie à poison. C'est-à-dire tanga sarande na aboiso na nyongono na uti na maladie moko quelconque. Je ne pense pas que oya o traduire na justice pour na nyongona o. Au tala état de santé nanga. Sarah se rétablir. Sona bien. Azongela musala. Na ko senga mbongo nanga. Mais na mutu ko uta voyage na en plein maladie. Ba ko excommunié. Est-ce que programme wana boko kai ko po oyebi ke batu mususu bakokabilo ningwana te bata attention pas ko sa crise a kufi. Ouais, a sa crise. Est-ce que bakokai ko zela tate ke pasteur wana a se rétablir le cas où poison heures. Le cas où na poison a mais quand même peut ko se rétablir pour tout le monde en ngoti mutu obela na hôpital mais ndeko na kufi mo e ba ebise. Exact. Babi na ka o ya na eta o ya za na ngona hôpital a so bo ebise ka ba akata mutema. Tamie to sani to bomba. Ba bombeli epe matanga pele ki ba yo yebise après parce que bazai na choix te. Est-ce que bakokai ko bomba décision anate pour quelque temps et puis ba ko annoncer yango voici l'homme. Ou soit idée na bango ezaki kanenga zaki wana falaka kufa ndenga kufite to enchaîner dossier peut-être que lembisa lisusu. Il paraît aussi aux continuer quand la même idée, il y a d'autres personnes bazon dimate que papa azalaki na poto azalaki na poison ba misu bazoloba kezaki tension ba misusu balobi makambo eleka ki ebele ba problème abatu tension et ça là qui est mabe yango et fansa qui est na poto, donc tout ça c'est pour chercher toujours ya kotia sous mbeli na poto. Tellement qu'on n'a pas de preuves, tellement qu'on n'a pas de preuves. Tolo belaka pour et contre. Ba cause en a raison, ba cause a peine a raison. OK. Alors la deuxième question na yo olobaki il y a le pasteur Mogisho oye ko bradé biso na place publique au la vidéo que pasteur Vassilom azana nyongona il y a $20,000 à escroquer à tekelaye fréquence ya mo pépé kalawana ye mo pasteur soki Mogisho ba utokangi mo bakanga mo ibina braza ouais. C'est-à-dire zo mona makamba ba pasteur et comme moins compliqué hein. Ko sambele komi mwa ndenge ngala na camarade na ngamo wa esinga bi makamba ba pasteur jamais na ke musulman pour ani makambo ezana ba musulman te jamais au monde na ba musulman dans ces gens. Docteur banzamba solo ngo arande pas ba musulman ba chrétien baza se comporter bo ndenge ni na ba pasteur na biso bandimi ala kelele respect zate. Siko, soki, tozana pour Mogisho ba escroquer $20,000. Tozana pour. Et ça lui combien de temps? J'apprends sur une vidéo que j'avais suivie, balobi za makambo eleka depuis 2007 2017, donc ça date vraiment. Siko parquet muteza nango gombeza a. Aeli biso vidéo na YouTube to ça nango ni.
po boye bake bato bino bo sala la confiance baza bato sa confiance Nathan wana nyonso pourquoi pas ela biso yango alobi asala ba démarche nyonso o esengeli ya benga atinda ba avocat ye alinga suko yamba ba avocat te. Alors la meilleure façon pour na ye ezalaki pona Yakobi misango na etando ike lokola ate ya kabolingo bolingwana pe ezala afuta nyongo na ye. Nul n'est au-dessus de la loi. OK, ça je sais. Oh, quand ba ministre, ba président Kamini bakangi bangwa. Voici le mazanani. Oh, bozana ba preuve ka escroquer $20,000. Boke nango na parquet général là. Bakangi azan nani po bakangi te. OK. Ngala na ba preuve nanga muta escroquer ngana ke nango na justice. Bakangi te église neza wana zotea. Et puis tadi na betelo li solo avant na kota place na ngana kota. Vas-y. Nga na ba problème na nga ya fali a. Obi ke nga pona voyager passeport na ngele laka na aéroport. Oui. Siko ndenge nini voici l'homme azana $20,000 azo mata avion. C'est parce que peut-être nano bafunda ye na ba place de. Mais voilà, non, c'est que bafunda te nga kutu na komi na niveau kanza ça le mensonge parce que so bafunda obima Congo te. Mais ba so aza rechercher obima Congo te. Ce qui aza rechercher obima Congo te. Papa yo mbongo na nga yo escroquenga. Ba otindelo ba fokozo ya mbabango te to beto avis de recherche. To poster ngo partout na ba aéroport kuno obima te. Mais pendant ba année o nyonso voici l'homme abima kazonga kate akasala ba campagne bozo kanga ete bozo lobela makamba $20,000 te lelo bo lobela ngo. Supposons que ya solo pas zo ki $20,000. Autant que église wana ya mukuna bien ya mutombo. Très bien. Moni bato baza wana. Ebele. Soto bimbonga mabonza ya semaine ifuta nyongwa mugijo. Mais et koki kozala pe mbongo wana efuti nyongo mais zalande na volonté ya kofuta. Po mbongo ekoki kozala na yango ye alobaki papa mugisho alobi nini mbongo wana eza ya bandimi bapesaka nga mpona sala chaîne nazwa ba problème na bandimi donc volonté wana ya kofuta mbongo wana ezala volonté ya kofuta mbongo wana ezala parce que jusque là pona ye azomona ndeti le pasteur azali na volonté ya kofuta mbongo wana te yango azokosenga lokola basali na nzambe ba régler ngo na miable bazwa mbongo wana bafuta. C'est la volonté. T'as dit basali na nzambe ba batu malamu suste parce que mogi je suis ba escroquer qui est $20,000. Il fallait ba ke nga au moins ma domaine en mbongo ya domaine ya prière te. Domaine en mbongo eza domaine ya prière eza domaine boko ke na ngona justice. C'est ça. Tango lokwa bo abasali na nzambe bo aba pasteur boyokani te. Voilà. Bosani. Entre nous les pasteurs toyokani te to kumbani inde justice wow. Et que kata makamu na biso. C'est ça. Donc meilleur choix eza fallait que memaye na pole amemaye na justice. Voilà. Bakangae basambisa bango mbongo nango zwaki $20 escroquer nga ba preuve ngoyo ba rembourser mbongo le basala wande ba osala wana c'est pas bon. Donc voilà le ngana okolo ba pona bango bakanga porte wana o adasa kaka. Vous comprenez t'as dit voilà le ngana okolo ba yango wana bazo décevoir biso. Voilà merci to komina suka. Donc ba la biso que tala na ba pasteur comme kamba comme la biso. Biloko biso to telemela comme ma vie privée na média. Mais ba pasteur ba la biso qu'il faut même ma vie privée na média. J'ai même suivi la prédication, il y a pasteur Mukuna, je voulais même te demander Tocha Yango. Oyoka c'est qu'il a dit na moko ya ba prédication na alobaki makambo ebele mais ngana kataki ka moi parti moi mokie alobi nini alobi o nyonso batu bakoki koloba o nyonso batu bakoki kosala ye akipaka na ye biloko wana te alandaka na ye biloko wana te beaucoup plus aza wana pona o etali makambo o etali nzambe donc batu ebele asali sa sunga alandela biloko na bango te ba vie na bango te. Comprenez, hein, je suis en train de chercher. On peut avancer parce que non, mais après. C'est qu'a prêché le papa Mukuna le 25 kaka ya mois oyo après makambo oyo et puis na kozonga pona lukama na peso liloba suka sa. Yanga
Motu nyonso nazo asala bolamu ya zokisala nga mabe. Personne à qui je fais du bien, il me renvoie toujours des mal. Yanga pesa kaka ya. Wazoloba mais besoin mele yote. Moi ma vie c'est seulement tu parles mais les gens ne t'écoutent pas. Na meseni, je suis déjà habitué. Yango zamba yebsinga ke fanda. Si Dieu m'a dit sois là et kotambola te kobimate. Ne te promène pas trop, ne sors pas. Bitumba na yo eleki. Tes combats sont trop nombreux. Nazala ba mama ba yaka. Butu nyonso nazala kana bato. Et maman qui vient ici chaque nuit je suis avec elle ici. Na fanda na ngai. Je suis toujours. Soko ko di mangai te etalio. Si tu ne vas pas m'accepter, ça te regarde. Oya zone mangaza ni. Celui qui m'accepte, il est là. Et l'autre zamba pesa ngai te. C'est que Dieu ne m'a pas donné. Nazaka mutema bete. Je n'ai pas un mauvais cœur. Na yinaka mutu te. Je n'haïs pas. Na bundisaka mutu te. Je ne combats pas les gens. Na amfiaka loko mutu te. Je n'envie pas ce qu'il y a autour. Nazali poete batroso bapambola. J'aime que tout le monde soit béni. Nazali poete batroso bakende liboso. J'aime que tout le monde aille de l'avant. Amen mon père. Okolo bamen. Amen. Voilà Sarah, jusque-là. Est-ce que ce genre de prédication est allé pour la gloire de Dieu pour Non, il y a prédication. Non, tikana tu na question na ngai. Est allé pour kotombola kombo ya Nzambe. Est-ce que ezala qui n'attend na moment oyo que vous savez que il y a des choses oyo ezoko lobama ezoko leka na kati ya etonga na nkolo onga nazali leader. Est-ce que c'était important de proposer bajar il y a ba prédication boye? Oh, il y a prédication t'as dit. Oh, il y a prédication ba pasteur bango moko ba komi ko sala campagne ya antéchrist. Ba pasteur eza sou bata mokilité et comme bango moko ba pasteur makamba pasteur ba osala campagne on déstabiliser l'église bango moko ba okimisa bandimi mambuto ba osala ba okimisa bandimi. Tozwaka peigné là. Message à komela biso azara na centrale ya détruire l'église na Congo. Il jouait un rôle central. Rôle peigné la bando jouer yango ba pasteur nyonso ba jouer antéchrist. Ba olongola bana nzambe na kati église ba ozongisa bango na mokili. Et sa campagne bazoluka ba détruire église, ba bébisi réputation église, ba pasteur wana nyonso ba denide si bana ba bébisa réputation église. Yango moniso yoki mutu ba 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 pasteur bescro. Donc mutu moya za ata na kondima ya pasteur wazo prier pour na ezata omoneka escro moya nzamba sala pe ezate kondima ezate. Ba bébisi réputation à église, ba bébisi réputation à bandimi, ba bébisi réputation église de réveil, ba toi comment on peut faire maman ta zone à maison mère, oui maison mère. Catholique. Ya kato. Ya kato. Ya kato catholique voilà. Antéchrist, misala antéchrist yango ba pasteur bazo sala. Parce que muto azamayele aoya akoya une église de réveil té. Na makambo ba pasteur ba sala oyo. T'as dit a église de réveil te lobo salara de na kati bato kutu ba na kati ba obima libanda ya église ba pasteur bango na bango ba komi ko fingana soki ya solo azwa ki $20,000 asa mosai na nzambe bible ba ote ya biso le pardon vengeance nzambe leki abata mokili soka bo ozongisa tika mikumba na ye na maboko nani na maboko nzambe yo pe pasteur mokizo mbongo pe ya yote ya bandini oko tikate mais bandimi baza ya ye église na ye c'est normal. Bandimi baza ya nzambe. Moni confusion. Non mais bandimi bazali ya ye. Bandimi la nanu oyo nzambe asala kakati na ye. Bandimi bazaka ya nzambe. Non. Bazande ya église oyo ya zali pasteur. Kasi mais église wana. So mundimi akon mundimi ya pasteur je suis désolé. Non mais aspect oyo nanga to kende l'église au Congo c'est comme ça na kendaka église parce que pasteur wana na comprena eloko moko boy na zwa eloko moko boy il y a peu des enfants de Dieu aujourd'hui qui aillent à l'église justement parce que ezali église oyo ezali corps ya nzambe bisika boni tokoki kozwa la bonne parole et belé ba koma ko kende pour le pasteur yango donc koma lelo ceux qui pasteur na biso ceux qui pasteur à zan église okomona bandimi bako ya tala batu bo fini sacré ceux qui ka pasteur a déplacé une église frère mon batikali azote
bandimi bakoyate. Tu es sans ignorer que na Congo awa. C'est que le pardon n'existe pas. Hein. Tu es sans ignorer que na Congo awa et ça na ba pasteur mususu. Na l'église na bango ba fille bazala ke belé parce que ba s'attendaka na makambu mususu que un jour peut-être il pouvait tomber sur nous. Toyoka pe que nos jours ka ba pasteur mususu ba ko bala jour ka ba pasteur mususu ba ko sala bo et tonga et bon, t'as dit c'est que le pardon n'existe pas. Moi je suis un enfant de Dieu, un chrétien croyant, je sais que le pardon existe et c'est les alliés puissance eux donc libérer mutu na mambo belé. Mais voilà. Comment mi na Bible même ba pasteur ba te abiso bango mo ba ko sala ngote skoto benga bango baza banani ba antéchrist. Voilà. Bango nde baza ba antéchrist bazwa annoncer arriver à antichrist. Bango nde balingi babimisa ba chrétien na kati ya christianisme bakotisa bango bazongisa bango na mokili. Campagne o bazo sala oyo ya ko déstabiliser église. Ba sala évangile ya ko détruire image ya ba pasteur, image ya bana nzambe, image ya ba chrétien. En tout cas ça passe. Bana nzambe balemba te. Bazala déçu te bazonga na mokili pona ba pasteur te po ba pasteur wana pe ba abatu. Merci beaucoup Sarah. Mais balukaka place à malamu ya rosambela ba continuer oluke nzambe. Merci beaucoup Sarah, 1 minute juste pour to kata. Dernièrement to sala ki analyse mo boye yonangai. To sola ki analyse au lobby mais à ce que nous sachions ezala kaso ki bato ba bebani faut ko luka batu ko luka patati patata pour ko luka moya ko ba conseil. Mais c'est sûrement aussi ce que tolandi na vidéo papa Mogisho à lobby lorsque problème oyo e bandaki ko leka akenda akutana na papa Kankenza si je m'abuse pas. Akutana na papa Kankenza akutana na papa Mukuna. Pona ko exposer bango problème oyo pona ko expliquer bango makambu oyo que non papa bino bozali bakulutu bozali ba papa ya molimo tala problème o nga nazana ngo na ndeko na nga yango oyo et lokola azwa solution te ba répondre favorablement te na demande na ye et pas ya ndeko de biso to pesa solution ya on a biso photo la tarabatoge pour l'état nda opesa solution. OK Biso te déjà, ndenga ye nango ka na média. Ils ont mauvaise foi. Ouais. Et tant que serviteur, ils ont mauvaise foi. T'as dit, lilo balanga suka, ba pasteur tout ya Congo ba oye la kala na bandimi. C'est tout. Voilà. Ba na souci ya bandimité, preuve en eso mondimi azangi a senga pasteur au pied était pasteur au pied ka prière. A PCT. Mais yonde oza mungamba na FOPC kambongo. OK. Donc ça passe bana nzambe bo lembate bo continuer au luka nzambe. Merci beaucoup. Bobi mana l'église bozo mona que Dieu n'existe pas. L'église bo mona que ba ça la campagne ya mabe ya ko déstabiliser l'église de réveil. Bobi makuna. L'église ensemble les belé. Merci beaucoup, mais je dirais un grand merci à ma serviteur de Dieu Oyo. Ba teaka évangile avec le pain. Merci à papa Claude Kabuniwale. Ça merci na couple Madjabou parce que aujourd'hui pour la bonne parole bazui baba saleli batu bana nzambe structure oza que non on peut commencer à évangéliser ko panza sango ya nzambe partout dans le monde bisika nyonso bino bokoki kozala. Sarah soki deux personnes bazali au dédicacé sinon Madjabou gospel papa le pasteur Roy Bondo na maman Mariam, bon week-end à vous. Merci beaucoup. Mingi. Sans oublier, le week-end na yo tata po Ifapekato, ma grande sœur chérie. Vous allez awa. Merci na ba vrai nanga. Merci na ba abonné nanga, ba abonné spécial o na bengaka. Na lingi bino mingi. Merci na yo peta dingala panengo ya mbibiso. Merci na papa Diego Milito. Non si sa émission au boete. Non c'est un merci quand na mutu doit tindela ibiso $400 na live. Star Africa. Star africaine. Star africaine. Star africaine. Merci pour le $400. Nzambe azala nayo, Nzambe abaksebele, apambola, bisika et utaki. Maman Nathalie, je vous salue. Président bébé, je vous salue aussi parce que baza bato landa apena ba émission na biso pe ba partage ka Sarah to kutani ba la ciment so Jésus Christ a été to kutan lobby. Lobby ko le kalelo. Merci. Allez.